ingate babo amana Kongo Katubie wana soni Katamba abadi ko sensibiliser ayebi bien kochana e candidature akolongola ye mais akozonga na nsima ya makafa yango ozobangisa Tshilombo makanisi ya muntu eza ya nzambe te mamari ozotambola makolo boye mpona nini ozotambola makolo mpona nini Martin Fayulu asombela mutuko te soki natamboli makolo nazali kombata atambola na makolo coalition accident ya voiture oyo ya député propre ya union sanité matricule na bisika eza ya ye na fiche wana komona ye teyokazani ndenge nini lelo oswa ngai otyanga na nsima na yo ekosimba soko moke akokende te Tshilombo makambo Kagame Tshilombo makambo Kagame Tshilombo makambo Kagame Tshilombo makambo Kagame Maboko Tshilombo balobi na ye merci ozali Mario ibale silisala nini monsieur Tshilombo azali crédible te balingi balongola union sacré plateforme politique bakomisa yango plateforme électorale nabuka oye Tshilombo asui Bemba abimisi Bemba akundi Bemba apapoli Bemba akomi ye carrière politique nabuka oye alamusi Kilwando alamusi baprofesseur Njoli alamusi baliyao comme baflexisan basortisan ya Équateur akundi Kamere apromouvoir oyo tobengi Bahati Lukwebo azala comme manto na ye na élection na este na Équateur abimisi 3 acteurs politiques nyonso wana mpona kobenga na Bemba na Kamere na kati ya union sanité yoka place makambo eyindi ntango bakosi dernier réunion na bango samedi basololi bayokani te Bemba alobi oyo wana ngai ekosimba soko moke 2023 moto na moto mpona coalition ya kokende nabuka oye Kamere ta criavité ezali non respect ya accord ya Nairobi toyokanaki 2023 Tshilombo kozala na nsima na nga Vital Kamerhe ndenge nini lelo oswa ngai otyanga na nsima na yo ekosimba soko moke eyingeli bango nyonso biso ekomi na charte de valeur ya lamuka oyo tolobaka lamuka te tozali bana lamuka kitoko Jacqueline Ngobila mpe na Tshilombo ebebi lamuka oye Jacqueline Ngobila azalaki pion kokoma badébauché bango na union sanité union poubelle oyo mama Marie alobaki kombo ya nia na Kongo ezalaka akota bazo bapolu nyonso ya PTD bandema bango na HDP buke basela fe na nsima ya union sanité
boboza na mabe ya PPRD sala na mboka oyo namkoye Chilombo lokola kaki nome mpe ya Kabila alaki na choix te ifa ndima ACP botama esatiri Ngobila asalaka mosala sous injonction ya M. Kabila yango omoni bachange bacoalition bagouvernement baye kotiela ndeko Chatili Ngobila chez Koko Mulumba azali lisi ya Félix Tshisekedi namkoye lokola Sensini na Kabila batena mayela mabe bake coaching na kindakashi akoche Sensini Kabila akoche Sensini tinda kaka mwana na ye ndako abuka banze abuka banda kwa benga ba mama nyonso wana azali kobesa deja kampani ya ndeko Chilombo namukoye eyidi kala mingi te titokoma mwana me okoyoka Sensini Ngobila kosala déclaration bakite union sacrée kala mingi te bokoyoka meme mboso oki parlement hindi parlement sengi na M. Chilombo alakisa baaccord asignaki akalaki kosile ebebi te boso azalaki directeur ya complexe scolaire ya Chilombo nakoye préfet polisi directeur ya bo elimeli bango balobi na ye lisusu bimisa biso na lisanga ya EAC esika babimisa Congo na lisanga ya EAC longola Congo na lisanga ya Union africaine Église catholique abakisi abi te baforce régionale ekanga bisanga sala nini ndeko Chilombo bakomi manchera en aucun jour et puis aucun réunion oyo union africaine siesa bakondane Rwanda comme pays agresseur ya Congo baloba kaka o eza ba M23 bato bazoboma bacongolais mais Chilombo azoloba yango butu moi ki ezali Rwanda nde moto azali kobomanga me bakei Addis Abeba namukoye naloba bakendaki Addis Abeba basiege na sommet ya Addis Abeba balobi ce qui concerne makambo etali économique ya Afrique mobimba balobeli eloko etali social ainsi de suite et puis situation sécuritaire ya bapays d'Afrique baprésident nyonso bapesi doléance na bango ekomi na tour ya Chilombo azolela mai koto Rwanda azonyokolanga me mutu abomaka yo miyoto yeyo liboso na yo monene libumu mutu me mutu azobomo mutu moyeye boteli farafara Chilombo kaka kolela ata moko alelaka tro bandeko nanga toza na ntango ya kolelalela te président eli asali lettre atindeli bango kaka na union africaine alobi mbala mingi nalobeli bino bolobela makambo eta situation sécurité ya Congo bokataka tara bolobaka yango te cette fois-ci nazobima na media nazali koloba yango ayula krize bango bino nyonso bozosala ezali théâtre crise oyo ya situation sécurité euti na crise kaka moko c'est la crise de la légitimité mais c'est Antoine Félix azalaki eli te aganyaka élection te anoma epai ndeko Kabila lokola crédibilité na ye na bomologue na ye africain azomona ye Chilombo aza parti génique moye barespecte eza te moye bapesa ye respect eza te na kaka mayebi ke Fayulu nde mutalongaki élection eza yo Chilombo te nyonso koloba tokonyokola yo tokongumba yo mutu akokotela azali seleke une crise ebango bazomema yango bacrise ebele mais toza na crise moko soki tosi président wauti na volonté ya peuple est-ce que nzala oza na mboka soki tosi parlement oyo euti na volonté ya peuple est-ce que tokozala mai na courant parce que député nde moto afotaka baloi ya malamu pour que ozwa mai na courant pour que dollar ekite fo parlement
lelo oyo banoma badepute balalaka fondi na assemblée nationale bakomparite ya mese Tshilombo lelo bakomi kobalukela Tshilombo malembe babandi kosonga na citation ya kopesa Martin Fayulu raison lamuka oye yango bomoni na kati ya lamuka totikalaki bandeko mibale Ali Baba Musito na mwana mboka Martin Fayulu batindi ye na lolenge nyonso mesi Ali Baba kende baza makita Martin Fayulu sisa carrière ya Fayulu ayokana lisusu te bapesi ye bambongo abingande Musito na simi Fayulu akomi lokolo moko na union osali te lokolo moko na kati ya la Fayulu ayebise te nazale namonaka Musito mpona nzela ya nzambe to nzela ya saa Musito asutuki tato ayebe yango toka Musito akememi libanda oyo Fayulu asangani na Kabila Fayulu wana bolandi lisusu te asangani na Kabila ake koinfluence meme diaspora bayebise toyoki ndongo olobi tozotela Martin Fayulu Fayulu akendaka kake nie oyo ya Nzambe eza ya Nzambe ya Satana eza ya Satana lelo Musito atrahiraki Fayulu ye wana akeyaki kwiti kosanrole naloba babete bibotu balobi na ye yo bongo Martin Fayulu azali oyo fotenga nabengisi balie oyo nyonso bakosoutenir nouvelle la toyebisi ye Musito songa na makolo ya tata ntango Moïse Katumbi ayokaki Musito akenda nyonso ake Moïse Katumbi adémissionné aizongi na lamuka oye Katumbi ye wana soni Katamba abandi kosensibilize ayebi mpe akotia na ye candidature akolongola ye me akozonga na nsima ya Martin Fayulu yango ozobangisa Tshilombo amoni matata mpo na ye mokweka ye mbeto Musito bandaki kolalela dete torapesa matata mpo toyoki bango lobi balobi o biso toza na lamuka toyebisi ye Sambui Musito Ali Baba eponge ozalaki kolalela topesa matata mponio soki ozongi bandani toko tito kosombela yo po obetela Martin Fayulu maboko makasi Fayulu akotia libaya aza seul candidat matata mpona kozala na nsima Martin Fayulu mokwege na nsima Martin Fayulu meme Moïse Katumbi bazosolola malamu na tata mokonzi ekolo baza na problème ya moko te tozala na malamu eske tozala na malamu bango moko bayebi kati na bango ke tokozonga na nsima Fayulu tokotia candidature balongola te mafu toke kombrille eza stratégie politique yango moni Jean-Marc Kabuni akaka prison adina kozala candidat présidentiel mais en même temps Jean-Marc Kabuni adini secrétaire général ya parti politique na ye aye koluka Martin Fayulu Fayulu abi te naza na numéro 5 atendele presse solola na ye kotisa ye akoti na chambrier union sacré wana eza soubassement politique te bakopanzana na ndenge moko osakana te naboye bakozala meme place bakende kosala élection yango omoni bakomi komema biso na lokuta bazangi disikour ya kopesa nyonso ya mabe ya kindoki ezali kolanda bango kase kolanda yango bomoni bandeko ya PPD baboyi kokende kosanrole mais sur le plan stratégique politique bakovote asotona na malamu Tshilombo nazosite asali nyonso mpo soit ya kosolola na Martin Fayulu ezosimba te akei na Bujumbura bazongisi ye epai ya Lorenzo akomi epai Lorenzo azongisi na makolo ya South Africa
Ndoki na Muyibi. Ndoki Chilombo, Muyibi Kabila yibe ye pouvoir. Apprécié. Chilombo Ndoki na Muninga Ndoki kamere baloki simite. Batomi kosolo na makolo ya pe. Chilombo yebi élection à consulter. Alinga la nyonso. Stratégie Kabila salaka nommé ba député. A nommé ba député sa majorité. Voici que notre président peuple des Amboyés. Kabila a fait un condiment que Chilombo soit deuxième mandat. Voici ceux qui Chilombo soit deuxième mandat. A Kokangaye. Namukoye. A Kokangaye. Le bon est bien. Bato liboso bakobundisa Chilombo za biso te. Eza kamere na zama ke kabo. Azaliba anniversaire ya Chilombo légal. Vraiment tose bele to partager ndambo ti bakoshi bakoma maboko makasi mpona biso moko. Napesi mwana moko. Bonjour papa journaliste. Mboka ezotambula nango malamu te. Nasimbi po ya carte électeur. Carte électeur oyo biso tozwi eza carte électeur penza ya normal te. Makambo ya lukuta carte électeur ba bureau mususu oyo ezali na kati ya bakartier mususu ba bureau ya kobombama mususu ba bureau ya koyebana na carte électeur bazo kwa salore batu ye dépasse bazozwa ba numéro bazosomba ba numéro ya carte électeur pona bango bazomona ke ba numéro wana o bazosomba po Chilombo nde mutu bakuvote batu mususu bakuvote bango te lukuta nyonso wana bozosala ekokoya na mai makanisi ya mutu eza ya nzambe te bino boza lukuta ezala mutu azotambola na nzela ngai lobi nazotambola na mwana na ngai mutu soki amoni nga apesinga mbote mutu soki amoni nga apesinga mbote mwana ye azosomba kredi mwana mwasi wana ye mamari mbote ngai nendimi mamari mbote mamari mbote ngai nandimi mbote mamari ozotambola makolo boy mpona nini ozotambola makolo mpona nini Martin Fayulu asombela mutuka te soki natamboli moko nazali kombata natambola na makolo oyo toloka te nzambe apesa biso yango lelo ezali konvente na bapays ebele naboka letokolaka notamment bapays oyo Chilombo ake kokotisa biso oyo tobengi na lopoto bapays d'Afrique de l'Est. Ce sont des pays oyo bamona Kongo lokola esika wapi bomoi na bango ekouta na bazwa Kongo lokola bilanga ya siteko bapays wana se tenir mordicus, c'est-à-dire bateni balobi avec vivacité balobi na biso que avant batika Kongo il faut Chilombo à respecter oyo tobengi baor oyo asinyaki oyo tobengi FC bisinya oyo tokolobe na bakor wana Chilombo epesi ye milelo atamboli atoi partout bayebisi ye yo moko zonga na makambo osalaki na Rwanda zonga na makambo osalaki na Nairobi nakokaletokelaka voire même na Union africaine bayebisi ete monsieur Chilombo zongela makambo na yo Union africaine pas trompé ayebisi ete keno que les M23 se dégagent na territoire congolaise. Est-ce que moto aza na mandoki batunaka mbula na ye c'est-à-dire monsieur Chilombo azokoluka mandoki ekatana mpona monoko ya pamba bayebisi moto lelo boye akomi koluka Kabila epai wapi aluka négociation akeye epai ti mikolo eleki 2 jours passé
alobi que la diplomatie n'a pas payé. La boka ne tombera pas. La boka ne tombera pas. Lokola alobi yango seke andimi de fetena. Lokola alobi bango elakisami non c'est pas que makambo wuti na moto na ye. C'est pourquoi bakatholike basengi ye akamata alakisa les sortes des accords oyo nyonso asigne likolo ya mesa po peuple congolais yebango la boka ne tobero pas. Vous devez savoir les vrais problèmes c'est M. Tshilombo. Ye soki alongwe na Congo c'est comme un père petit peu lokola capitaine de terre. Soki alongwe na Congo il n'y aura pas réclamation d'accord. Parce que moto akoya nsima na ye ayebi aka ona pays moko. C'est lui le problème. Yango omoni bamboka nyonso ebisiki eloti chercher les voies et moyens. Papa bakende nzoka papa atikelaki ye mokanda alobi ne clairement première chose bomba lokai na limité na makambo etali élection otika moyibi ya mbongo osalela peuple ya misato le problème ya guerre ya est lobaki na palais de la nation ezali problème yo moko olukia solution nango ezali ke yo ifo longwa na tete ya produit de lokadiniko kongo namokoye alobene ye soki okamba transition okabi transition politique pas soki omoni ke ozala course ozala tika moto mosusu akamba transition pour ke tokende na makambo oyo etali élection ya malamu namoka netokaka pa Ndeko Tshilombo anyokwamisi bacongolais. Ndeko Tshilombo babamutuko bamutuko ya mososala okosali bafati oyoka pe merci oyoka yango merci namoka papa s'il vous plaît nakoluka makambo na ndenge nyonso baokoka biso te bote boye te na mboka oyo na mboka betobero pa alors le vrai problème c'est M. Tshilombo likolo ya Tshilombo nde makambo ebotami na mboka na biso lobi na vinasake iyei de déplacé de tuerie babomi bato ebele rebele artificier akangi koma souffle de vie alongoli goma na attachement na nord akangi mpo nord telesaka goma nord ya goma telesaka goma akangi nord ya goma lelo bonayebi sio saki ya fufu c'est $80 na mokolo etombeka pa peuple alemi nzala peuple akoki lisusu nzala te batali bongo pour que peuple akamata abandonné FRDC abandonné soutien na Congo mais peuple ya Goma akamati abondika na bitumba yango boyokaki mokolo oyo ya Kisangani etombokaki Maniema etombokaki Kindu etombokaki Goma etombokaki eza kaka yo peuple congolais ozozala yo ozobanga mondoki olingi fito olingi olalo na kwitisa lotoko mais vino ozala nango mabe olingi olalo na milango mais vino eza nango mabe c'est pourquoi toza interpele conscience na yo lobi sake mweso ezalaki na maboko bitumba intense barebele babondi bitumba lelo soki tosambeli malamu te Goma bakoyoka bitumba lokota na kati ya Goma bamoka netombela pa na kati makambo ezalaki situation sécuritaire makambo etali élection commission électorale ya Lamuka esanganaki lobi Lamuka oye commission électorale ya Lamuka esanganaki lobi commission électorale ya Lamuka elobi makambo meke me na bandi koanalize lelo yango pour que comprendre makambo balobaki lobi bomba nabaza babandi kosala situation ya makambo etali arrondement ndenge ebandaki babandi yango na situation ya zone oyo tobanda première zone na Kinshasa la commission
électoral de l'avocat a réalisé après constant à comprendre que Kadima a dit à favoriser votre béni au Panzana ya Congo, au Kaboni ya Congo, par le biais de all top électoral. L'avocat ne tombera pas. L'avocat ne tombera pas. En Ingi, pour planifier, pour la balkanisation ya Congo. Les ambitions batendi bango basala yango. L'avocat oui. Kadima a bandé d'abord selon commission électorale Yabiso l'avocat. En ce qui concerne le nombre de bureaux de vote, Monsieur Kadima a bâti ma bureau de vote dans ma province Oyo et ils allaient pour Tshisekedi. L'avocat oui. Avec ici nombre. C'est ainsi que vous allez imaginer, vous allez comprendre que M. Kadima a Kamati a tué 619 bureaux de vote dans Katanga, a tué 619 bureaux de vote pour 3 800 000 enrôlés. Dans le niveau de Kassai, a tué 665 bureaux de vote pour 1,3 million d'enrôlés. Oh, les bons matins. Commission électorale et la boucle est constatée avec fait. Et constatée les autres dans ma cambo et Kaliba, ma bureau de vote. Il y a eu des bureaux de vote où ça a fonctionné. Et ça là, selon la planification à CENI, selon le calendrier à CENI, ma bureau de vote, voilà, et c'est bon modifié. Ma bureau de vote, mon sous, c'est bon ami, où il y aurait qui prévité pour la bureau à CENI. Est-ce que tu peux comprendre, madame? Commission électorale, il y a l'avocat. Et constater les sources, l'avocat ne tombera pas. L'avocat ne tombera pas. L'avocat ne tombera pas. Allez, mon côté. Et constater l'enterre. Quand on est dans la politique, l'énergie administrative. Oyo, bazon kabatayango. Bazon kimia mutavandi na yezo melaki sans toutefois à Sala Moussala. Nous avons compris faiblesse de niveau et à charge de ma batterie. Il y a des panneaux. Parce que les panneaux sont faibles d'énergie. Namokoye. Voilà, Koti Makama Moïbite. Bomba. Naloba. Napaka. Nasofara. Namoka. Oye. Namoka. Biso. Alors, dans zone 1, vote banaki enrôlement, commission électorale et MCBISO, il y a eu rallongement, il y a eu vote bengaka dans le poto, manque à volonté, de tracasserie, de barbarie policière. Bakamati, bazwi ma carte d'électeur, basali bamarchande ma carte d'électeur. Voilà la zone 1. Dans zone 2, l'avocat oye. Dans zone 2, commission électorale de l'avocat est constaté ma fait ya makasi. Fait à liboso. Oyo va constater dans zone 2. Et ezali na kati ya Kasai, province propre ya Chilombo, ezali pour répéter ma même fait. Oyo toboyaki na kati ya Kinshasa. C'est-à-dire, lorsqu'on a commis des erreurs, il faut donc corriger des erreurs d'ici la Tokyo. Mais tu vas remarquer que même les mêmes erreurs, ils ont continué toujours dans mon carrière. Ils ont continué toujours dans la province de Sikabakiri. Il y a même allé. Le cours de la zone IN va identifier comme calendrier, c'est lié à chacun place le calendrier électoral. Mais dans la zone D, c'est lié à moi qui compliqué calendrier électoral. La calendrier, par le calendrier, il y a Rolma. Tout le monde, on dit cartographie. Voilà. Cartographie, il y a Rolma. En Boujima, il y a Rolma, cartographie, ça fait. La CENI a constaté, commission électorale et l'avocat est constaté la fait Oyo Yamoïdi Bomba. La fraude électorale, c'est pourquoi le président Ali Martin Faye le lobby a tweetaki à lobby na Kalima kolokate comme implosion ya Congo na hold-up électoral Oyo Lingio Sala. La moka oye. Ka
otobi cartographie électorale na eza te na zone te eza te siko tokoyeba babiro eza fonctionne ndenge nini tokoyeba makambo ndenge nini bakamati babombi yango lokola kisi totimbelaki bango babombi babombi cartographie électorale bango na tokela pa deuxième fait il y a eu une collision d'une voiture oyo ezali voiture ya député national oyo azali membre ya nyonso olanda awa ndeko makambo abie yango oyo bino bozolanda makambo ebele na mboka wana etongela pa cesse d'être émotif na mboka oye makambo collision accident ya voiture oyo ya député propre ya union sanité matricule na psike eza ya ye na fiche wana kombo na ye teyo kazali nde kombo ya député wana na fiche wana bato bakomprendre que bamoni après accident bakarte ekati na se nalandi ministre intérieur ya province ya Kasai central arabi ke après constat amoni eloko te ya cadre te bomba ministre provincial mais Chilombo akote Chilombo alobi ke non il y a eu des faits moto wana efolaka sanctionné seni mpe contre na mboka oye bomba il y a eu lettre ya seni malgré seni azoboya koreconnaître kombo ya moto mais seni andimi quand même il y a eu des matériels seni azopesa raison nini oyo bapareil basaleli machine wana eza na kolta na kati nango yango moni pepe azoconvoite yango azokende koyiba yango po soki pepe ayibi machine bomba soki pepe ayibi machine sikoyo bakarte vierge ya élection bafishe okiwa wapi eske tokokana malamu wana ezali oyo tomoni na président mais oyo tomoni te ya combien de députés soit de sénateur ya union sacré baza na bamachine baza bakarte lokola bongo c'est pourquoi commission elekala makambo na ndenge moko te ndeko basalaka politique bato nyonso to omoni bino oyo résultat ya bandundu na soki wana ndeko esasamina pesamina information maboko bokasifona biso mokono muzitu biso toza bamama muzitu oyo oloba na biso soki okomi koloba makambo ezali contre biso peuple okokutana na nzela ya bamama ingeta formation militaire ayoki bazoyembela fatima fatina madama ayoka atuka ayoka atekekekeke basaye bato bayembeki sokoyemba nzembo wana namukaye yo nani oboyekakamba yo nani ndoki yo nani bayana bayembaki yango banana bayembaki yango awa biso bengeki biso bandoto kagame abandoso ye na lokolo yango bino toyebi kagame simba ye na madama ayoka nzu ayoka ntekekekeke itezali biso na tokoyebisa bango mibale kongo kotikala moko bino bosalaki ese revese kosimba lisusu merci beaucoup tozobanda mateya na biso yango na banda nalingi nasala encadrement na ndeko Blachar Mongoma nayoki ndeko apesi mwa information alingate babo mama na Kongo Nouvelle Élan n'a pas un programme. Nouvelle Élan n'a pas un projet de société. Dans le Nouvel Élan, qui est le programme? Mouzeto ou bien le président de Nouvel Élan? Parce que pour le Nouvel Élan, Bazana visionnaire, Bazana président ya pas. Président ya parti Bazali. Visionnaire Aza. Mouzeto projet de société en gros. À ce moment dans 3 ans.
Mouzito a créé un parti politique circonstanciel. Un parti politique circonstanciel. Pour abengani na Palou, à Telangani, place à aucun des athées, on a la nouvelle qui n'a pas un programme. La 5 bango va débat, ceux qui vont poser un débat, c'est dans la chaîne na bango, baleka, na komorsolé, ben na boltanda Mouzito, ndenge basala, ndenge aouta qui kona IDP, il faut comprendre que Mouzito aouta IDP. L'information yo yeba que le Mouzito avant comme pas Antoine Kizenga, azalaki étudiant, mais azalaki étudiant à campus, azalaki mutu IDP. Si Mouzito veut rentrer chez lui à l'UDPS, qu'il rentre. Il ne faut pas y avoir un Martin Fa. Nous avons le débat, Mouzito Depo, et ça débat toujours mon ango. Mouzito, il faut le dire, n'a que quoi il balobi awa. Tango Mouzito azalaki na lamuka, soki alinga sala meeting, bato wana baboyi mbele bana lango kuna bato. Oyebi mutu atomboki? Oyebi mutu atomboki? Bayebisi ye aho? Etika toye mbele ye, sima Mouzito na madame ayokalanga. Babengana ye te ya biso mpona kosilisa na makambo ya Mouzito na lobi boye lobi momonaki Palou bakendaki epai ya Kizenga anniversaire ya mort ya Kizenga. L'organisateur c'est Mouzito. Mouzito alingi aluka unité ya Palou basangana ndenge bazalaki na Palou baso wana information na pesi oyo biso bana Palou biso bana ya maete Fayulu bana eside tokota na motambo ya Mouzito aza deja mapokolo ya kopa esi mutu akotambola boye kotambola ndenge nini tambola boye namokaye eza faux débat yamba ye papa eza faux débat biso na ngai na bino tozala kaka nsima Martin Fa. Mouzito asala na Joseph Kabila ba Mouzito asala na basociété to na ministère ya finance na Joseph Kabila ba mais toza na moto moko asimbaka gestion nano ya mboka te ezali Martin Fayulu madi tobeteleka maboko napesa lisese moko ndeko na ngai nasali mboka yo kokuta na mboka nga nasali ntango yo koya na mboka na nga oya koloba na nga mpona mboka kenga nde okotina kokola mokonzi yasali wana yo Mouzito olie na Kabila obombi mpe mboka na Joseph Kabila kaba ntango yo ozolia na Kabila Martin Fayulu atie loboko na litama na obo lelo atikali lobo yo osoda nakuta Martin Fayulu na opposition olingi Martin Fayulu alongo lokola atikila yo boni boye kotozalaka nano penserie wana za fodi baba Fayulu oye tosimba nano moto tozala ye posa kombo na ye monsieur Félix Tshisekedi Mouzito azali deja mwa eloko deja ya kofina eloko kuna eloko eza te ntango tozotala parmi ya bakandida bazotala bali 48 heures entre le M23 na force loyaliste na batelevizio na bango tozomona babimisi minduki babeti tu wana bango bakriesili Kagame aza kotramble eske Kagame akotramble po yo beti tio munduki mais Kagame alobi ngai na kotravaille na se nini eleki ndeko na ngai les rebelles de M23 après 48 heures de combat Mouchaki est tombé sous contrôle du M23 hier. La Bougarie, 48 heures, Kobanda mercredi, jeudi, lobby vendredi, Mouchaki va récupérer na ba M20. Bon, par rapport au Bango Bazo na TV, na terrain sur place, Bazo bote na biso ba territoire, Bazo bote na biso ba village, Bazo bote na biso ba cité, même na Zolonga. Bamoto Kagame na Félix Tshisekedi tata moko mama makanisi moko lobi abeninga lobi papa oyebaki Félix Tshisekedi soki botelemi te esa teka na ye mboka na bapays Afrique de l'Ouest bazoya
pamba te bapays Afrique de l'Ouest wana baye mpona baconcrétiser balkanisation yango na bakor na bango balobi soki M23 balongwe bato bakoremplace wana eza baFARDC te eza bapolisier congolais te bato bakoremplace na bisiko bango bakolongwa ezali force ya kouta liba na kuna nini mboko yanga barebele bakei olienga ezongisa population nanga mboko force na ngai ezonga sécurité na ngai ezonga te sécurité ya mboka mosusu eya koasime sécurité ya mboka na ngai estce wana ezali trahison te awa nazoleta bino na CCCCC na parlement mpe bazosala pétition il faut babengisa monsieur Tshilombo na parlement aya akende kodévoile baaccord oyo asigne na bapays ya EAC Tshilombo ateki banafai oye Tshilombo sa ateki mboka ele mboka oyo azolisa bino bazwi deja wana ezali na 27 km na Goma bazoforce bazwa karengani mboka moko eza wana eza na carrière minière na biso monene nde esika bazoforce barécupere yango donc Masisi ezala déjà contrôlé epai ya ba M23 mais biso na Kinshasa awa bango na Kinshasa awa bato ayina pese na Kinshasa awa facibe biso tokozalaka bantaba te biso tolobi Congo eza Lumumba Congo eza ya Fayulu esengeli etikala Congo eyo tokabola mboka na biso wana ezali makambo ya bitumba oyo ezobundama kuna tozala ya kokangama tozala moto na moto tolingana na koloba lisusu likambo ya Jangoi tika kosfaire vote baminere na Masina Jangoi tika kozoba na Masina ya quartier de lokola banyama na bino avant-hier ndeko moko asalaki témoignage un député ya parti politique ya Union Sacrée ayaki na quartier D apesi yo 2000 francs azwi carte d'électeur atindi moto asali photocopie ye atikeli yo photocopie originalité asali nini ate nango bino bandeko na nga bakongole botosala biloko boku nga nalaki bino mabele ya bapoko na nga okoteya carte d'électeur na ye seke ateki mabele na bi na Kasai kuna boyeki accident te bolandi yango te bakufi pamba te bateki mabele koma yo député bino kwa role na kozwa bakarte d'électeur otie na saki na yo plein basak biloko oyo otie na saki bakarte d'électeur wana euti wa yango toza koyebisa bango carte d'électeur wana oyo ozoyiba opesa peuple congolais apesa yo eloko osombi yango na mbongo na biso carte d'électeur wana transport nango eye na mbongo na yo député wana bazofuta yo na mbongo na lelo ozobala na mbongo wana osombi bakongolais lelo bakufi bandeko nanga na Kasai bakufi député na baministre na bakongolais boza complice ya koteka bakarte na bino bokomona 2023 te mabele kosala nini emela bango banamokaye député wana bomisi famille mobimba bakufi ndenge nini mama ndenge aza boye ye na mobali na ye bakei leki na ye ya mwasi bawuti kobala ye karate na mobali na ye na zemi bakei semeki ya député ye mpe na mobali na ye basali nini oyo azali babengaka assistant parlementaire na ye mpe asali nini oyo atikelaki na Kinshasa immeuble epeli moto asote na immeuble asali nini bacimanga na bacitoto basilisa kosi soki mboko eza ya biso te bokotala PEV 2023 kote bokomela ya bana mboka oye chauffeur mpe moto abanda kokumba bato ya mabe ye moko mpe alobi michoko liba elingi koloba ete ya baeto tikali ete ya bafélix ete ya baministre batikali ete ya bato lobi euti koleka na prison makala kuluna bana na mutane kuluna ebundami entre bana barumbu ba-américain na barabe ya prison makala na bokoye bitumba ebetami makambo esalemi kuna obeti mbata na mir machete ebimi na bokoye obeti mbata na mir machete ebimi na mboka ya Tshilo wazola bakulana esi ezalaki somo bana muna bakitaki kuna epi bapem
akitaki kuna awa nazorisa yo bazolongola bana wana batindi bango na ndolo mais ye aza civil okotinda ye na prison militaire mpona na kati ya makala boloko bapeselaka punition ya bato baza deja ya kokangama na kati ya boloko wana eza elingi koloba Félix Tshisekedi banda ye azotatone banda koti na tete du pays azota mais mpona kozwa mbongo tatonement mpona kodetourne mbala moko bana mboka oye bana Congo oye bana Matefali oye awa makambo tozokende nango eza nini natuli moto ya nouvelle la ndenge mozito ayaki te na ndolo ono kota motu koto ya banda koyoka ntango papa ayoki pusi bazaloba nini balobi nzala pasi eleki cilombo asala nini cilombo papa amengisi motu alobi confirmation yango ntango azongi balofali oye ntango azongi alobi le seul cardinal na Afrique oyo azali na courage oyo azali mayele oyo alobi makambo liboso ya ngai liboso ya bapresident liboso ya gouvernement na ye sans kobanga eza cardinal yango apesaki ye cadeau sur place mais ntango ake kuna lelo anome ye cardinal ya Afrique mobile bana na mokaye okomona mwa moto moko yele pese kobanda banimero 1 na bango batangaka baklase ya malongwa te e dabord ntango papa azotanga na latin kilo mazondima se wondi azoyoka te lokuta soki omoni moto bazoyebiselika madaba ndenge na monoko azoyoka te moto ayokaka atiaka lito omoni moto oto azoninza mopepe edokoyoka ndenge balombokoye yango tokoyebisa Chilombo na yo peuple congolais Chilombo appartient au pas soki omoni bazali na bisa balobi élection kozala te epuis tokoplike deuxième mandat kozala tremble te kasi yo oyebi tokoleka ozoyembela nzembo te koza sire na yo moko te eza moko te okomona député moko te ya UDPS meme ndeko atelemi aza député na biso akobatre ye ye aza na message ye aza na bargument mais député ya UDPS aza na mbo argument na monoko Chilombo apesi promesse alobi bokolia 3 jours bokongole bobanda kolia 3 fois par jour bolie na okomisa Congo Allemagne na okomisa bakongole bamillionnaire tokomi totocontrole message na ye eloki biso kolo tokotali na presse alondilondi bafleur yango yango ebotiboti masango kuna likolo papa azolona pelouse lelo balondi lelo bapikoli batie likolo ya papa yango wana place wana bafleur aloni te emiboteli masango yango masango elobi bino bolondi bafleur te biso masango toza tobima la mokoye c'est-à-dire quoi Chilombo ne mérite pas d'être président de la République na mboka bana mboka oye ayaki kosala stage na ye ya 5 ans tomoni mosala na ye bapepe congolais botelemi kotoyo nayebi ke bino bamosusu boza na bino batabata bana Martin Fayulu te mais boza bacongolais bozosouffrir mpe lokola biso tosala boye na bamboka nyonso baaméricain na 2000 tosala élection na 2019 batali Trump balobi Trump asali 5 ans mais fa asala deuxième mandat mais esaleli na ye soki tokontinue kona ye mboka ekokende na estce biso na esaleli ya Félix Tshisekedi tokodeside teke deuxième mandat azwa te bana fali oye yango mpe premier mandat yango mpe moto apesa ye eza ngai eza yo peuple patron na ye ezala na kinga kati patron mpe alobi yo toyokana combien kamere koto azobenda ye alobi yo mpe toyokana koto Rwanda Kagame alobi yo mpe toyokana na mboka nini na mboka nini na mboka ye eze kamere eloko ya changu bofotenga tokobimisile ba cargo tokomi 57 millions ebima avant toyo aoki otokokima te mais Martin Fayulu aza na compte à rendre na bino te aza na argument aza na makila na Congo na maboko te aza na $1